aujourd'hui plus de 20 millions de morts, bato bazo seka, bato bazo zo makamambo au théâtre, bato bazo kufa ba millions de millions, mais ba Congolais on a benga kabako. Na ko remarquer le ko papi gain. Na ponga sala analyse te. Nga sala ka hypothèse te. Ngai na beta ka tout droit. Na lobela ka tout droit. Na ko examiner que c'est 100% ya ba Congolais lelo. Ba Congolais ba bandoki. Oh. Ba Congolais tous les donc on y ko examiner lelo. Na examiner bango. 8 ans. Na 8 ans. Na étudier kana ko étudier que donc conclusion ça que ba Congolais tout ba bandoki ba pumbuka na butu. Ba Congolais ba grand sort. Oh. Les peuples les plus mauvais du monde. Les peuples les plus inconscients du monde. Donc, ba Congolais ba na diaspora, en Europe, en Asie, en Amérique. Na ba Congolais ya Kinshasa, ba mutu bateka Congo ba lokaka Congo wana. Ah bon? Tout nanga ponani. Parce que mabe et pas na bango mabe koma malamu. Mbe ozui. Azalaka muninga na yote pe na kotikala ka ozala muninga na yote. Papi Gen tout le bela vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tout le bela vie. Tout le bela vie Papi Gen. Émission kitoko oyo faut kolandaka pona ko pesa makambo. Yango to bisimino ki azalaka muninga na yote. Ça ne va pas non. Ngai shela mputu nazalaka muninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Ngai shela mputu nazalaka muninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Yo brondo nazalaka muninga na yote. Pe na kotika la pe kozala muninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Gumu chuchu supu. Nazalaka muninga baninga tango kokie. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Yo je saute pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pe na kotika la kozala moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nga naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Ambro Jenny, Papi Gen, nazalaka moninga na yo te. Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen. C'est impérateur Modogo Jaffa ko faire des Finchman. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Nazalaka moninga na yo te. Est-ce que naza moninga na yo te? Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantus Papi Gen omoniango José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yote Papi Gen. Moi c'est pas ton ami hein. Mara moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Hi, bana kin, bana Londres, bana diaspora, bana monde entier. C'est moi Nathalie Makoma. Mon Dieu, nous avons un enseignement comme Sabino. Ngai le lope na recevoir box na ngai ya Sepela TV. Mais au point ni na fait na recevoir en gros. Pour na remarquer qui na Vodacom best of the best. Ba fan ba bono komelanga. Moi na tuni ozapi. On a à Londres. Mais autant na ngonde nini. Mais sur Sepela TV. Hi, hi. Au moins ni ba binga coûte grâce à Sepela TV. En tout cas, c'est incroyable. Je vous dis. Bino Bozakuna, Olazanango
côté bozwango parce que kuna bozo ba update ba musicien bozo ba update ya single nanga ozo ya papa dit I can wait to see a smiling face and your little hands papa G Sepela TV Sepela. Okay, watch Sepela TV or get it because I have it. Bye. Voilà, nous sommes en Espagne, dans Mboka, il y a Toko dia Samba, nous sommes aquí wana, tu beta moi tour, tout tambo en Espagne wana, Espagne aussi c'était toujours en Espagne. Là, tu as na Belgique, précisément na Bruxelles, tu as okutana na Bokechua yambo, na wambole tu me kobeta na moi Katipo. Makambeli kimo be na mboka na biso pe salima mikolo be to zibo ke tu tina to de la vie atu yawa to kutana boke tu to mena ko beta na masolo oya mbombote mbote papi gen na zala moninga na hotel na tikala ko za moninga na balabala no kuto komona ngate ba feti no tu komona ngate ko benga ngate ato benga ko tu numero no na longola na portable na ngai na zala moninga na hotel camarade no ko tu te mais na zala ka cousin ya Frank Idumbo Kamango Idumbo Kamango mon papa Kamango Mouta Mayele grand maître le meilleur avocat ya baron ya France donc Frank Idumbo Kamango mon papa Idumbo Kamango Mama Rizi umela Mama Rizi ki merci mama Mungu Mungu akubariki. Donc merci de Konanga Frank Idumbo, le grand maître avocat, avocat Solon de Bangwan. Sauf au fouti, bon on peut à Longi. Bon y a tikala jamais kopola. Ya polakate. Maître Frank Idumbo Kamango, ya mama Mama Riziki, merci et comment qui peut na monaki. Maître Dodo aussi na Kinshasa flat qui toko maître Dodo na Kinshasa wana flat de Balo. Te mona Frank Aleki. Ah te font maître Dodo pas makasi. Te na ibina solo lina note. Mwana tanga kombo ete. Papa Frank nde makambo. Frank Idumbo nde makambo. Idumbo nde makambo. Kamango nde solution. Maître Dodo yomo yoki hein. Donc solo là. Alors, merci à Washington, 4 fois prêtre, Namini Kouana, Eric Chimano, Capello Cantique, puis aussi Agostino. Merci à Balamam, Mireille Matondo, Mireille Matondo, Mama ni Mama, Boniface il est quoi, secrétaire Nabiso Elise Moranga, en tout cas, bien tout, pour vous avoir puis aussi Agostino, Massosa, merci Nayo. Merci aussi à Émile Bamba de Zurich, et puis de Bocard de London. Nazomona lisusu Émile Bamba de Zurich nambi bokichwa mboto mekana kosola wayambo na pesi nano GF Fonge Mbote Mumba mais GF Fonge vraiment Galilée yango tozoke na ndenge wana na Bethlehem na Jéricho Mumba ndeko na ngai Mbote mingi elongo na mama Françoise Pesio Mbote quelle grâce quelle la paix on a stade des martyrs. Moi, je suis stade de martyr. Mais Boti n'est pas dans l'hôtel. Namona oya Judas. Judas Cariot, nde makambo. Sodome et Gomorrhe. Yango est comme na Congo. En tout cas, on appelle si merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, le créateur d'univers Tata Nzambe. Je suis très très combattu dans le Congolais, mais non abattu. Parce que Seigneur Jésus Lobaki, tout est accompli. Sodome Gomorrhe zongili susu Sodome Gomorrhe zongili susu Mabe koma malamu de mabe Bato bakoma kosasa na lokolo na banyama Basi bakoma kobima na basi Mibali bakoma kobima na mibali Bato bakoma kobima na banyama Tala ndenge moto akungisi mayele TikTok ekoma tere ya koswa na ye
réseaux sociaux. Respect na communauté ezalaka lisusu te, yango biso todenosaka bato ya boye. Quelle grâce! Oh Nzambe, Yesu merci akoya lokola moyibi, moto akuyeba te soki akuti yo na masumu okotikala erango oyo tika mabelanda Yesu soki akuti yo na masumu okotikala erango oyo tika mabelanda Yesu. Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit bah ma benne konangai. Sodome Gomorrhe songili susu, Sodome Gomorrhe songili susu, mabe koma malamu malamu nde mabe, bato bakoma kofinga na lokola banyama. Mokili eza ya Nzambe ekotikala Nzambe. Apesi mbote pa ya Fifi Botuli. Apesi mbote Fifi Botuli. Mondela Bamongo na France. Non, Fifi Botuli umela. La plus belle ya Bamongo. Fifi Botuli umela. Maman ya Bamongo na Union Européenne. Fifi Botuli kanga motema. Ya Fifi. Ya Fifi. Botuli mwana papa Botuli mwana Bwende. Vana umela ya Fifi. Fifi Botuli Nzambe a protégé yo longue vie yaya. Tozo bunda kaka tolonga. Bato bazalaka na patience na mokili bakomaka. Donc lokumu na Mvulus Kimbangu ya 1921. Mabele wana eza à vendre te Papi Gen. Mabele na biso eza à vendre te, mabele na biso eza Nzambe. Nzambe akitaki wana, akitisaki Papa Kimbangu wana. Papa Kimbangu akufela kimboka wana 30 ans ya prison. Soko monde lo biso toza ko pumole chaque jour. Tozo le kanaboko to TV, tozo le kawana tolobe la vie ya peuple, ya nation Mvulus Kimbangu que aujourd'hui plus de 20 millions de morts, bato bazo seka, bato bazo zo makamamboko ka théâtre, bato bazo kufa ba millions de millions. Mais ba Congolais on a bien kabako na ko remarquer le moko Papi Gen na ponga sala analyse nga sala ka hypothèse te ngai na beta ka tout droit na lobela ka tout droit na ko examiner que c'est 100% ya ba Congolais lelo ba Congolais ba bandoki ba Congolais tous les donc on y examiner les lots. Examiner bango. 8 ans. Na 8 ans. Mais étudier quand on étudier que. Donc conclusion c'est que ba Congolais tout. Ba bandoki ba pumbuka na butu. Ba Congolais ba grand chor. Les peuples les plus mauvais du monde. Les peuples les plus inconscients du monde. Donc, ba Congolais ba na diaspora, na Europe, na Asie, na Amérique. Na ba Congolais ya Kinshasa, ba mutu bateka Congo ba lokaka Congo wana. Ah bon? Tunanga pona ni. Parce que mabe et pas na bango mabe koma malamu. Malamu koma mabe. O mutu d'autre. Dans Sodome et Gomorrhe. Yango na zo expliquer neka boyimba kina Mumba JF fond. Au monde congolais toujours savons que république n'existe pas. Baboto lamboka. Makambo mabende bangona batalaka. Makamba bulumbu, makamba miziki, makamba ba distraction, ya ba Marcelo, ba Dalo, ba Walesa, ba Mukuna. Obi hermo na zovanda boye. Na ibisi Nzambe pona nino tina ngala robota mana nation nengono. Parce que ba peuple moko béni. Et ça, Israël, t'es d'accord. Israël, sous-sol, n'a pas béni. Israël, est un paradis terrestre. Israël, et Kangamina Palestine, est le berceau de l'humanité. Afrique est en forme revolver, la gâchette est au Congo.
le peuple choisit à Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, c'est les Congolais. Mais les Congolais vont trahir le vrai Dieu. Vont trahir Nzambe. Congolais comme si Moutou Nzambe. Marcelo aza Nzambe. Dalo aza Nzambe. Moïse Mbi Gege Nzambe. Mike Kalamba Vaseline Nzambe. Michel Bakemba Nzete Momboya Nzambe. Ozu Joël Tatou Pétona 6 fois 5 6 fois PD. Oh l'autre oh biso to monaka que babane ko benga biso bata mokilinde bata bolumbu mais le komi bato ya mitakala bato basimi Bible o barome basala obina ngina ba taona bino ba congolais baba ndoki soki lelo ba juif na occidentaux mindele basalaka film à mokonzi te ya Yesu te basalaki film à Moïse te na Pharaon te basalaki film à Jérémie te ya Daniel na Babylone te basalaka pe Bible na bango te est-ce ba congolais baninga ba apôtre Paul boninga ba Daniel na Babylone boninga ba Samson baninga ba créer histoire na bango basalela ngo pibi makasi ba transmettre yango na mokili pour te consommer mais dans l'état biso moko ba peuple choisi na Nzambe to bomi histoire na biso to komona bolamu ndengeni tala bato tout baganga makamba Seigneur Jésus apôtre Paul David est-ce batanga kimbango des histoires na biso to ko lobela ngoti mais bango tout na l'église yango mona landaka bango te on to lobela romain oh fungola na Ephésiens fungola na Galates oh fungola na Jean 10:10 oh Apocalypse ya dernier apôtre Jean na bakanga ke na île de Patmos Daniel akena na Babylone siko ya biso ni na kati peuple ya ndenge nini Patrick Ilunga le grand entrepreneur peuple ya ndenge nini Ilunga wana 600 travailleurs ndeko na ngai baye ko memela biso to pekisi moto asambela Nzambe te Nzambe moko lobinga na Nzambe même Moïse Moïse abaka Nzambe ngai fela mona elongi no Nzambe be ko mona elongi na ngate Moïse na ko lakso tato mokongo pour Nzambe kotikala Nzambe mais comment Nzambe a bénir biso parmi ba nation toujours to sacrifier na masolo to yokaka mon frère bien-aimé Papi Gen Tolobe la vie makambo na zolo bana ça très capital okoka ngo nulle part très profond Papi Gen comment biso ba congolais to sacrifier mabele na 21e siècle biso ba congolais to sacrifier soso la mboka na biso ba congolais to sacrifier bandeko na biso au jour liwa ya ba congolais comme plaisir pour na ba congolais bazali bana et comme normal ba to ba kofi combien 1000 ba kofi ba congolais ba bandoki ba congolais ba vampire ba congolais ba za ba tcho congolais boko bongate bokene l'église on a besoin kene na Belgique na France na les États-Unis bo sambela ndenge bolingi boko bongate parce que place makambo ya libunyati te place bato bazolela place biso tozolela chaque jour to pumola bolingi comprendre yango te est-ce que ba sacrifier ka peuple to yokaka na sango c'est leur histoire ba Belge basalaka 80 ans na Congo komaka propriétaire ya Léopold II bato bakufaka 10 millions mais lelo yo Papi Gen depuis 1996 Fifi Botuli na ngai ya Fifi Botuli depuis 1996 à 97
Les autres en 2024. Plus de 20 millions de morts. Batuba marchakate, batuba kipakate, Congola teki mboka, Congola teki identité nae, Congola kabibo spiritualité ne Congola zan oxygène te na mutu. Ba Congolais na habité. Comment ba mboya ya poto na ba pigeon ba ko respecter maître na bango. Mais Congolais bi komi respecter te. Jango na ngana lobano likambo yo nanango na kata spiritualité pas sotozo monona ngai bokecho yambo naza ko pulmoner chaque jour donc batu balinga ni biso to kene na camp ya Kagame na Museveni pour Félix Tshilolo Kanambe Rwandais Vital Kamerhe Rwandais Babati Lukobo nde batona bakomi bagangi ba se comparer na mboka na biso dans l'état bango bakomi ba milliardaire dans l'état bazo kata peuple bakingo na goma bato bakufi 300 mais lobela ba congolais te oh bato kunda bango 200 congolais somona normal na prison makala bato bakufi 1300 quelque et pas ba congolais normal ba congolais boa bandoki boko bonga te bino tout soki bo se repentir te il est temps maintenant ba congolais bino bo sakani na vrai Dieu nzamba za koko na bino nzamba za camarade na bino Zambé a bénir bino ba congolais un peuple choisi na nzambe bo abandonner mabele ya nzambe pour mabele salemaki na liloba dalote ba mukunate. Est-ce que tango le 4 janvier 1959 tango souffle ya nzambe soufflaka bato bautaka match ya vita na mikado président Kasavu papa Kasavu a kobeta meeting na commune na Kasavu. Est-ce tango bato ba soufflaka po ba bengana ba belge ba bengana ba occidentaux. Est-ce que l'église de réveil zalaka nazo tout nabino est-ce que ba portable zalaka ordinateur zalaka mais comment à l'époque on a bato ba soufflaka parce que nzamba zalaki na kati ya bato hein? Le 4 janvier 1959 tout ça là na internet tout ça là na réseaux sociaux tout ça là na ba groupe l'église des sommets des réveils l'église et boyo ko zo ba nzambe ya étranger bo memi ngo na kati ya Congo babomaka peuple bino badalo ba Marcelo ba passer compte de batubuza na ba pasteur boza na ba France mais bino boko kufa mabe hein? Et toute façon boza ko kufa comment boko te ya bato Israël et on a zala bitumba po ba palestinien ba bomai bango 1200 lelo ba réservistes o babengi ba passer ba synagogue bango tu bazongi na Israël ba simi minduki ba sela mibali bazo bunda na Syrie na Liban na Iran mais biso Kagame na Museveni ba Rwandais ba yati na kini ba Congolais ba betela ridi politique na maboko Papi Gen. Comment peuple ya modèle oyo peuple moko nyama peuple moko bololé diaspora moko il comprend rien place mitakale yali place kobine yali place ba faux pasteur botonda mebele papi Gen webi moko nalilaka tout nazo saigner ba papa Kimbangu ba kufi na ba prison 30 ans à prison ba papa Lumbumba ba kati bango mike ba Kasavubu ba kufi Mobutu asalaki la père de la nation oya sangisa biso oya pesaki biso bomoko unité makamnyoso yona kundami na Maroc ki tomona ba aventurier ba Félix Tshilolo bazoti ndele makamamachi mais makamba baliwa ya ba congolais peto dide mundi ba ko tserwe il faut bo gagner na moni boko gagner wana Tshilolo mutu mene libumu molai 20 mètres ya libumu
comment manquer bato ndengona pe si nazolo bana lelo que ba congolais baza bandoki parce que makambo ba congolais basali mabeliona jamais makambo eleki na Congo ezoleka na Congo na Angola ekoleka te na Brazzaville ekoleka te na Sénégal ekoleka te na Burkina Faso ekoleka te na Mali ekoleka te oyambo mais quand même ko yebisa biso parce que bato belé bazo baté raison penza c'est-à-dire les camarades ça ma kezaki ni na wesami na prison centrale makalo bato bakufi mais quand ko biso puis point de vue na yo ndenge makambo ça mais na papi gene na lekage pas na banoke république n'existe pas. L'État est à la carte, justice n'existe pas, droit de l'homme n'existe pas. Si babuka bami, wapi basoda Félix mais justement, papi Guène tant que il fait beau le bagata, wayambo merci, elle m'a makambo yo. Bino bozomo na ngo siko mais wayambo yangona bagano ki papi Guène na avance ya ba congolais à 250 ans. Ngaza inspiré ngaza na mikumisite mais na miyebi ki naza les vrais élites de Dieu na motoyo na banga ka motote mutabang sangaza te na kotanga lelo kombo na kombo makambo zoli kana mboka na biso justement papi Guène kaka ndenge yo moni na babuki ba mairie ba to ba koti parce que soki peuple on a prisonnier salemi na 1954 ba belge mutu ba salakam tala une grande nation Kinshasa est un continent, il y en a 24 communes, mais il y a une prison moko. Mais dans l'État, il y a milliards de dollars, il y a 400 millions. Et c'est ma belle, ce qui est beaucoup de la République. Mais Kinshasa pas me cause à la 10 prisons. Quand on a prison, on a des bazaï, on a bambaka, on a nsele, on a kinkole, ya minene, pour kotia justice c'est ça. Mais motako kangaya ça te. Ba Nicolas Kazado no muibi. Bango tout ba Félix c'est le grand voleur ba Kamere ba yibi natikala komona beauté une histoire ya humanité. En bref papi Guène tango yozo tunangai makambeliki na prison oui il est qui quand ngana tomoni et puis quand ngana ndeko toyoki. Comment bato ba na prison il y a 1500 personnes mais batia bato plus de 20 000 personnes bato bakangamaka lokola ba sardine et puis bato bakangana bato bakangiona eza ba petoyo au souffrance l'équipe ba ibaka ba portable ba ibaka ba soso basambisala bango te bakotisa bango kana prison wana bango tu bazalaka kuna. Bon, eloko ni salemi ti babuka me bato babima ti babuka prison baboma bato armée ya tino les alak FARDC ko ya après babuki pena mirwana PC buka pe bato babimi pe bato bakei ba ko ya kotala boy nani Jacquemain Chabani on a soki ya ministre bango intérieur à Rwandais avec 129 personnes bakufi aujourd'hui ministre de la justice aux 2 personnes aujourd'hui France 24 avec 800 000 personnes tu as des informations fiables dans la prison plus de 1300 et quelques personnes si on bateau na 1300 il fait pas l'acceptation bâti bango na morgue nini batona bazali bakufa ki pona nini banani babomi bango biso tozo tuna nde bango peto Costa Mutamba oya ebisenga ke boketu na makamba pele mongo biso to luka justice a solo yabe kasi justice yangona na makala ngane ne njamba ko fondre nani ngana Costa Mutamba te ya lobi yebi makamune ni pele mongo ayiko loba te pour répondre à l'ingai. Oh, oui, makamne pele monga osal ngabi sala justice solo kanga bato bolobaka na FARDC na mino na oka Jean-Pierre Mbemba na Félix Tshilo ba ba ki armée za infiltré tina lelo pourquoi bokanga ba infiltration rate il fallait bokanga ba infiltrer bola que ça peuple que tala ba Rwandais bango tina lelo elo komo côté donc en bref makambo ezoleka na
oyo eleki na prison ya makala yango nga nakoba noki bakongole baya bandoki et puis ndenge eza na en dehors na biso na yo le mosusu opose bato mosusu question et puis bakongole na mitu na yango babosani sikoyo mokonzi ya mboka soki azoba nini na makambo na mboka na ngai na rekontaka motu te mboka na eza mboka ya bacriminaire ya basasi namoni quand même video alobianga mpe nazomona oyo na match bazofilme azoloba alobatieli mpo match mais makambo ya 1300 aloba te makambo bauti okunda 200 congolais na Goma bona baliwa ba congolais tali marionnette Félix Tshilolo te yango nazokondane ba congolais na mokili mobimba comment mutu moko liboma boy mutu moko maladie mentale mutu moko yoke bagage intellectuel mutu fou un grand manipulateur botekele mboka tok yango mboka comme na niveau wana nous sommes humiliés Papi Gen eza grande humiliation comme on a depuis l'occupation babomaka bato et puis oromona bango wana oromona pe de ezalaka nango te peuple akoma normal yamoni drapeau wana kende kopasola ngo na ambassade kuna ambassade na biso azaye yamoni Christian Malanga akitisaki drapeau wana na palais de la nation azalaki na raison ata kutu babomi ye mais boye bango ke oyo nyonso ezosalema moto moko aza internel aza te moto moko agangi te ngai nakoki koabsete te ke bana na ngai lobi ngai moko Papi Gen nazala esclave ya famille Tshisekedi bakamere do ta baage na biso eza kokende na kosefone Papi Gen le mosusu bakongole bazoexamine te oyebi ke tumeli ebele na se ya moi ta etikali ya moke est-ce que toujours rendre compte que ngai Papi Gen tolobela vie na dire trop mais ta etikali moke mais nata wana ba groupe ba Félix Tshilolo ozwi ba Samba Lukondo yaki premier ministre na bango asala eloko moko te ye wana aza na Sénat akomi président ça fait biso toyaki kotika bango na se ya moi toujours ba congolais ba bandoki moko Wayambo question ngeza bon na yeba na otomona bato ba cadre de presse parce que baki aussi baki pa Maman Marthe et puis voilà Maman Marthe ezalani na Papi Gen omoto na ko loba maka mosusu awa namoni kabuya azoloba tusikutani na mama etaki bato wana bakongole batelemeli bango nano te biso tutelemelaki Kanambe awa Félix a profité l'a profité a commis de faire Kanambe bapese pouvoir sans pouvoir ko distraire bato Kanambe azasi mananga bona monsieur Kanambe azasi mananga pour répondre à la question ya Maïma Lata o maman ya teli lelo apakoli lelo amela mirinda oh mais bokanga kinga kati bokanga jelem hein o bazo sala wana bandeko na biso ya baluba ya EDPS o bazo sala na Maman Marthe wana eza ba théâtre eza makama ba vie privée na bango talibiso te Papi Gen Maman Marthe sa ba comédien na ina na bandeko na baluba ya EDPS ça me regarde pas moi Wayambo ça me regarde pas ngai problème na ngai ali révolution fait chasser Félix Tshilolo na maman na mboka wana il fait que chasser bango comment un pays béni to profiter na ngote ba chinois lelo ba se comparer na mboka na biso partout na balola bana ba coloise ba libanais est-ce que yo congolais ko sakana na Chine yo congolais ko sakana na Beyrouth na Liban yo congolais ko sakana na Inde Papi Gen pourquoi ba congolais baza mabuma ndengo na ba maladie mentale bazomona na mboka na bango ezate mais bato bazozwa ngo normal otozila nzambe totikela ngo nzambe bayebi elonga nzambe balinga ba développer ba science république pas d'avion république avion ezalaka te nzela ezalaka te train ezalaka te masuwa ezalaka te nyonso eza ya kokufa nyonso eza ya komwangana Wayambo tokena na réalité na makambo parce que kala ote kolanda na sortie médiatique oyo Félix Tshisekedi asalaki nayoki alobaki eloko moko alobi batuni mpona baopposant
alobi mais place à Kabila tiaki pena accent grave alobi déjà kutu comment ya mouvement au ya ba connaît nanga alobi ba M23 na ba CA6 alobi mouvement wana c'est Kabila qui est derrière tout ça mais sur Kabila ngo parce que peine de mort et comment pena ko siko Kabila mutaza makambo wana ba okanga batu ye ayebi kiza Kabila mais pourquoi kasi ba okanga Kabila akanga na okinga kati abotola kinga kati ndenge babotoli ndako ananga po Kabila zandika wana kinga kati mais yaona luzuba abotola kinga kati azoba ba crocodile ya bangando ya Kanambe ba lion tout ekoma yaye akena gelem place Olive Lembe bato ba force du progrès akangi kuna ekomi yaye arrêter mutali boma maladie mentale Félix c'est malade mais c'est malade alobaka dans les vides depuis abanda kopesa ba promesse c'est pas ba congolais ba gagnani promesse à pamba Kanambe wana mutapesa ke pouvoir sans pouvoir tout la nini Kanambe apesa e pouvoir sans pouvoir na ndenge basala deal na Kanambe Kagame Museveni Joe Afrique du Sud na président égyptien biso to bana mikete ngana yaka tepo soki Félix Tshisekedi la bête droite ngaka na droite ngana yaka nde ko dénoncer ye ko la tsaba congolais que c'est maladie mentale motali boma c'est un fou c'est un criminel il fait révolution diaspora soki diaspora akiti na balabala biso tout kita to lo baliloba moko po to banoba nazo monaka bato bakamba Congo bato ba salela ka ngo analyse on a sala analyse on a sala hypothèse analyse na hypothèse o sala na ba république à France et Vanda au sala ngona ba Belgique na ba les États-Unis analyse yo no sala analyse na hypothèse na république à violence bato bazo boma bato tozo mona bato bazo yiba ma million boyebi bango o mona motalati cravate na veste au sala la Félix Tshisekedi l'analyse wali boma yo c'est fou Félix Tshisekedi yo sale l'analyse tanga azimbo kazwa mon analyse tango Félix alobaka ke alongoli signature na makambo ya Genève abia ko tout na base tanga salaki ba deal na ba Rwandais atunaki peuple congolais na ba congolais ba congolais ba bandokia comment peuple conscient ndengona peuple bololé ndengona peuple azo comprendre tena baji bo komiki 64 après l'indépendance bo lia kate bozo de fama dollar remati dollar comme na 30 tanga Kanambe to on a $10 à changer on a $5 à changer donc les gens ils réfléchissent pas bato ba komi oka ba komi troublé oka bato ba komi na troupe de Babel bato ba komi olubamba to mutazolo ba na ba langage na non ye tanga lobi makambo ya konena mais ye Félix Tshisekedi alobi makambo Kanambe ngana benga kananga na lekake palimia po nanga komo na imonde natanga utaka isiro natanga fana na lemba ipa ya noko na ese Thomas ngana benga ona na ebiso makambo na ngabe nanga ngaza bien informé na ndenge na vanda kaona na mi comicité mais aujourd'hui naza bien informé que les Kaba congolais nos nazo ba information na chaque coin ya république et netina na kata gouvernement na kata peuple a pesi confiance peuple a pesi confiance c'est pas bokecho ambo batutu bana quatre coin ya mboka ba moniki moto alobaki makamba solo makamba ngo e réaliser batu bazotina nga ba vraie information. Même mon papa Jean azalaka na Londres bengi responsable ya Monisco na Goma kuna abi bokecha lobi bolanda kai bani abi eza ya solo le loto suki wa mota Monisco on a représentant Monisco abi pourquoi bolanda bokecha wa le loto suka wa yo somona Monisco gala ya paix na monde et que na ba pays moko bato po bato babo ezo beta bato massage po babo ibaleka et puis ba congolais bazotala yango nazoloba non de kunangai makambo ya Kanambe na Félix etali bisote bazali les oiseaux de même plumage baza esika moko Kagame abomi combien na Museveni
yebisanga Félix aboma na Rwanda combien mais ya ba okuta na Kagame kaka na sona mais bakuta na Chine bakuta okuta na Angola maladie mentale Félix Tshisekedi doit partir alors bakango pour ACPD ça peuple bango bana kindoki babotama na kindoki ya makila famille Tshisekedi ezali famille ya malédiction baza ba grand manipulateur baboma bato boni mais asuki lelo chilolo suki ozokene na mire Kongo neza tatano na mama note biso tuvandi biso bakolomboka tovandaka na exil bino bopiaka basusola mboka na biso bokabeli mabele ba chinois bokabeli bendie bokabeli ba soi-disant ba multinational yo mona susola mboka mutake akjuka mabele ateki 3 millions 5 millions atia na poche bato bazo mona ba congolais boa bandoki moko ba congolais boa ba cho lelo na confirmer na ba congolais boa bandoki ya vie na congolais moko a mis détruit ouais mbo mandat liboso 5 ans apparemment elle a mis ça deuxième mandat ya ngoyo tozola la tola muka mikolo mpezo kinipo deuxième mandat on peut sila et le est-ce que bato qui cause vraiment un espoir il y a ba gouvernement Jesus to bato ko ndima lisu makambo yo gouvernement websa ba mais bato ko sila ni biso to boti bana yo boti mona na mère zawana soki mona siko papa nana besoin dipendile nana besoin na melati okosi mona lelo lobo mona hotel melayo ba petit Moïse na poto yoko sai avant papa je vais basket ye moko bi na internet eza de ça erobi oui na Moïse na kopesa basket lobby mwana zili basket lobby amoni angote lobby amoni a hotel melayo bazilaka na l'état où ezali état mais mboka na état ezate Félix Tshisekedi yaki kosakala na ba congolais akosala rien ndeko ngai yo mokola ni même aux États-Unis président États-Unis Joe Biden Barack Obama ba otaki vie mutu place aloba papigel aloba Marusi bainde kombele kele motaleki mabenda tour faire Marusi bainde komona opesi pe Marusi bainde mbotete Marusi bainde kombele kele ngi motaleki mabenda tour faire cause de basi ikoza lofaka Marusi bainde kombele kele bamoni pinda ke Joana vena biso aux États-Unis place abenga boketcho Marusi bainde kombele kele abengi Poutine batali babino ba vieux CD tika parce mutu moyente siko babarako babino teka ser na biso na kitoko saya akena abumana na Donald Trump mpe mutesala kate siko Félix Tshisekedi aza liboma ya baliboma koleka même Joe Biden. Est-ce qu'on comprend? Les États-Unis, les démocrates, les présidents des États-Unis, Moutou est bien. C'est normal à cause. Tika. Parce que Félix Tshisekedi dans l'équipe président des États-Unis. Moutou est bête. Kuna ba kusu ba tofina. Moto a lokuta na niveau moko monate. Mais ba si vous avez na ezaka bongo to mais aolia munoko ka bazoka to vous avez mais so bise makamna tongo na midi abosana andengona oyebise na midi na poko abosana ezaka msu charge likimingi ana charge ni yango wana yango bikasi ibaki kala to vous avez na ikala ezalaka anosaka bo apesi promesse à réaliser te to zangine baza bato bana parole te baza na amour te bana spirit te mayaki parce que kaki 5 bouteilles ezali kosa yaki papa so nangina tileka maya spa obevia koya 5 bouteilles ya whisky ya Jivas ah bon ya Jack Daniel ah Jack Daniel na bise 5 bouteilles na yali madi bazo bouteille là te mais batala ngoka na opération suka ke ezali menga biboti kala mwana kwiti wana
est-ce que tu as un écala et ça a beauté mais abano raisonner moi muke mais baza motote bango ba vivre na sima ba mon pépé ba papa par rapport à biso toye biso botabi ba leader bango ba ye ba kangami na sima ba komba ba papa na bango yango na bazo sakana na ba congolais est-ce mutoka Félix Tshilolo na kanami ba ki binda batu ba ko diriger ta ndako ne moko kuta ko diriger ngota ko diriger nation wana motoro bali kambo réalisateur mais moi yambo qu'est-ce que ndeni na ngoso mutali banda ata yuko yambo tenana l'idée pardon le baté les alliés mutoko lo ba lo bien une fois aux affaires à bosser makambwana mais ça y est et ça kaka ye mutu e beta mutaliboma c'est un fou donc ba BBC na ba congolais pe ba ko bata maboma ba congolais bazo raisonner le quoi Félix Tshilolo comment mutandengo na beti 5 ans à Kosibulu à Zubu et ce sont mon papier gen tokola au mon élection ba kabi ba machine a sali coup d'état constitutionnel na bango a kabi ba machine et puis de connaître ya Moluba Denis Kadima a lobby que a gagné na septembre ba to ba vani silence makamandengo ni faut kuta ngona république ya ba fou ya ba criminel ya on a bino que ba congolais ba bandoki ba congolais ba teki mboka ba congolais ba miloki ba congolais ba sacrifier plus de 20 millions ba congolais ba sacrifier sous la mboka na biso papigene siko le loyo tout est bloqué tout est bloqué alors nanga yana chemutu position on dit pour nanga mais nanga za afdel position ba congolais ba congolais bazia ba conseil il y a ba tebele baza na se baza ko se positionner et pas nanga zalaki na Kinshasa un 23 zaki bunaga na kiwanja Rutshuru nanga ke kaka kokota na molanga batuti isa so 4 république ya Félix Tshilolo na Kagame na Museveni république ya nanga na Kagame na Museveni na ba MONUSCO na ba multinational banani ba bolole banani ba zoba ezali ba congolais esi mutu nanga zoya na afdel ba rwandais déjà basalaka na 1+4 basalaka fusion kozoba batuti bakoti bango na armée yango na ba armée na bino eza kokufa ya komwangana lelo moni makambo bazosenga Kagame na Museveni bazosenga na ba communauté internationale ba intégrer encore batuti déjà na na gouvernement ya ba Félix Tshilolo so mon si 56 ministres 30 ya ba luba 10 ba pesi ba rwandais banini bango tu bana kationa congolais za zoba congolais zoba ya peuple au mona na se ya moite na ebité tata nzambe na sa na peuple ndengeni na luba peuple ya ndengeni quelle sorte ya peuple quelle humiliation nous sommes humiliés mon frère Papigene hein nanga kosani nanga bawili na Félix nanga zalaki na mabulu na ya or Félix Tshilolo la botola ki apesi Christian Tshisekedi abotola lelo connaît nanga yo na récupérer ba matière tout premier ba corta ba ni azo yepa kumna yakobi akobi président awa mona eko yango fait biso tout aussi mamindo mais sigoyo à part nanga mouvement ni go na sigoyo mais il fait peuple ba yo kabiso mais pourquoi ba diaspora ya ba Sénégal ba okaki ba soko pourquoi ba diaspora ya Burkina Faso ba oki ba Petit Ibrahim Traoré biso soko tona ba dimension likolo ba soko likolo peuple aza bolole congolais zo croire que pour na ko libérer Kombo il faut ta la famille Mbemba famille à Tshisekedi c'est ça le problème congolais aza complexé à vie mbula boninga na sali mais et comme même kopesa nga mawa na motema auto salité nini donc c'est pour na ko libérer Congo il faut la militaire c'est l'esprit esprit nga na zana ngo ba commandant eso c'est militaire na bandeko bazana kata vérité diaspora soutenir biso to libérer mboka diaspora soka se décider le loke surtout le bidelo bananga na bazo sakana Félix sobira to se décider que lundi prochain biso tout na Belgique to kola la libanda
100 000 Congolais libanda. Et vous changez ba donte. Mboko et vous allez paralyser te. Ba chaîne écolobela te. Pourquoi Congolais a salam? Biso tous ba leader toi libanda ton avance la ba Congolais à 250 ans toujours orienté que république izalakate l'état ezate makam nyonso to robaki na ba signon na ba site nyonso monani pour le bango ba limito lo basoni. Na lo ba soni no bango bazo monate. Ezala papi gene ezala ngai ezala motu nyonso azana makila peuple makambo eleki na prison na bagoma ndenge babomaka peuple Congolais azala ngo na portable. Mais pourquoi Congolais atelemaka te? Congolais atelemaka te pourquoi? Congolais aza complice. Ouais, bon ça t'a combattu. Combat biso zali to na kata combat biso to ba leader a combat ezali bato bazana vérité. Combat ezali na bato bazana double langage te. Combat ezali bato bazali déterminé pour na rechercher occupation. Yango tozo senga aide na diaspora to bimana to tambisa na ba marche to bimana makamba ba distraction na makamba papa bato sali distraction pendant 30 ans to arrêter qui distraction bazongi si distraction mais biso to toujours na kata combat to changer forme te to za toujours constant wayamba za toujours constant na kata bitumba. Tout si ça me soit un peu aussi sur le tour parce que tout ça dans le photo ça dans le tout si le problème du peuple congolais sur la ouais aussi bon tout ça. En tout cas peuple congolais réveillez-vous. Situation mboka za catastrophe. Makambo ngana lobaki elona bande komosusu tobima na ba église wana tobima na makamba ba Daniel na Babylone tobima na makamba ba Samson ya ba Élysée batona ba ya kala na ka 2000 avant Jésus-Christ. Makamba Congo oh etali nzambe te ndenge yo papi geno yao boye na mer okanginda koti soko tikelaki moto ndako zongo kuta balambi fufuna otuna nana namba ifufu tiki njongo boye ndenge Congolais moka fungoli porte Congolais moka telema Congolais ne mutako siko ba Congolais ba se décider siko balobi c'est fini na kati occupation makamno c'est scellé et ça problème Congolais alongana kindoki Congolais alongana mutema mabe Congolais alongana ki jalousie bondi ma leadership na biso eza ya nzambe mutocha yo bunisa boketu ngano to weli mwasi te nazwa mwasi ya moto te papi gene na yiba kape mbonga moto te Congo peza ya tata moto moko te ya mama moto moko te soki na lingaki so na bilelo na kata bituma na zonga mboka na ke no négocier na kozonga pe bakana nil part po bato babomi pe bato ngaza otage ba Congolais te mais je te dis bah oui c'est normal naza otage ya ba Congolais te naza ne messager ya ba Congolais naza porte-parole ya ba Congolais. Mais ceux qui toujours vendent, toujours tala, toujours orienté, bango balingana kufa poka papa ngwana kufi bakundangana ne bakundi ba mimiti ke valibana mboka. Ngaza les libérateurs, tant bozo benga bato les libérateurs, mais il fait boyoka voya les libérateurs. Nana besoin d'unité, mais n'a pas bon de la batote. Papi Gain, Marus Kubaende, Tolinga Congo boya to nana bon de la bato pona magamamboka. Et ça, c'est des soldats. Quand tu vas en beauté, et ça, tu as la vie à papi, il y a beaucoup d'activité. Attaque de beaucoup d'activité. Chaîne, il y a autre message, n'a tout la vie. Congolais tika kindoki, Congolais mi trahi, Congolais bima, nabu nyama, nabu zoba. Congolais nda teki mboka wana. Ba Congolais, kumbo ya kuzwa, kumbo ba Congolais assez, ezali malédiction. Santé à combien ça bien, naza bien, naza moto malade ko zwangai faible mais le quand on peut na beaucoup moi qui sont melo lali parce que na saka ba vidéo chaque jour. On a salité ndeni na salité nini ndeko na ngai pona ko balelo ko malelo boy ngai nazo senga na ba Congolais bo pesa biso confiance bo pesa ngai confiance et l'on a ne tozana ba commander so nous sommes déterminés to gagner bitumba te soki bozo ka biso te to gagner bitumba te soki tozana ba nerf de la guerre te parce que ezo senga mobilisation to kote na pe bato lobi kene commune anjili mona bato musupe babide bo kene mobilisation
tout ça c'est l'argent. Bon, non, ba combattant au batikala. Bon, au moins to bando bunda batumsu ba combattant. Il y a eu des pèses. Mais toi qui n'as pas de pouvoir. Je ne pas combattre si ma faille. Je ne pas combattre si ma mbemba. Bato ba commandé bato ya bato. Oh les babou de la mabele. Siko nzambe pas la kesi. Bato ba na sima bato ba kende. Bato ba balingi mabele net ba lumbu ba kasau ba mobutu ba bundela ki mabele. Ba yangona ba ganyaki. Soki lobi Ibrahim peto ya Burkina Faso gagné. Na ba sokopo ba bundeli mabele. Nous sommes prêts ya kosila na Félix Etchelo. Est-ce que le leader azalaka D3 moko kaka. Bon que tu vois c'est un grand leader au changer nani. Nana leadership nzambe ya mvolo skimbangu nazo senga bato na le mutu mbongo te nazo senga bato so torubi to sala marche eza pona ba combattant te marche eza pona ba congolais mutu moko oyo botoli mutu nga botoli mutu Congo te nga teki Congo te nga na kaba minembo te et pas ba rwandais nga mutu na botoli bunanga na kiwanja ya Ruchuru masisi te bato ba botoli mboka bangwana bozomona bango ba congolais bazotala bokatali bazotala émission à tout le la vie ou bien beaucoup de TV à bokato. Moi je crois combat eza malam combat emati nzamba la kisi basinyonyo so victoire eza ya nzambe na bakoko na biso batikela biso héritage ya mabele combat eza bato baza déterminé bangona nde bana combat. Mais moto koleka ko sa vidéo boketu ya mbo asali au moto ozo sa publicité pamba ngana zo lobela Congo depuis na vanda mona lobela ngate mena lobela occupation esclavage tuerie ya peuple congolais. Mais ce moto zo leka ba combattre belé bazala ki ayebi bango boketu wapi bango lelo bozonga pe Congo bazongi te ba ozalaka fils de pays ya France ya Belgique bozonga bobundela balinga ipe musique ya mwana pe oh musique bobet bozwini bato bazo kufa kaka. Ok soki bazala ki orienté na bituma mboka mais ero batona ba petona ba ministère ba pasteur ba kubanga biso. Bon, et toutes les façons, biso toi un vrai combat, tu reculer, tout ça toujours les bossos dans mbote na pesi na maman Didi asuta mabolonga inda na pesi Sandra Mudimbi mbote fondation Sandra Mudimbi mbote Mireille la dame forte mbote ya Brigitte maman Mungala na pesi mbote et puis Maserati mama Kipa vite na pesi mbote maman et Bali Azaï dans les États-Unis. Mbote na maman la joie à Madrid. Maman Tonga dans les États-Unis. Maman Dingari na Dakar. Kota couscous. Na meme. Maman Dingari va non. Na pesi maman déboulonné à déboulonné TV. Et puis awa to ba groupe ya bande ko bazo organiser soirée ya gala ya étoile ya venir ya peuple na biso bana na biso oto bazuba diplôme awa et kozala le 19 octobre na 18h30 na blanc de compte bobe ngai ba mamo tout boza na Belgique au monde eza passé na landi na Mathiesa et puis petit mwana moko bomi tata na mama eso bolana gam bana poto bakomi kochana bambeli oli ba profiter na ba nouvelle technologie bana ba profiter na ba classe na ba science ya mindele ndenge bana ba chinois muso sema na Canada au mwana boma peuple ya ndenge nini tolobe la vie yango to bengi simino le 19 octobre boya ebele bobenganga na numéro nanga 0493 85 20 51 mama mema bana na yo baya bana ba kofuta ticket ka mama eza buffet compris 30 € ye ole na yo eza fête ya bano bazu ba diplôme ba bac to
tosepelisa bana na biso badavina bakozala wana bachancela vi bano bazwi bamisala awa tokutisa bango toyoka baide na bango toyoka baobjectif na bango yango wana tobengisi bacommunauté na biso nyonso oyo bavandaka na Belgique na France na Luxembourg na Hollande boya bino tu bobenga ngai napesi bino billet et puis bozwi na adresse tokutana na blanc de compte le 19 octobre na 18h30. Voilà, merci Ezaki Bongo, Bokechu, Ouayambo, leader Ototilana Naye, c'est lui qui boude, qui n'a qu'à bouder. Tu ma covate, il y a pas pu être témoin. Mais on me Salan chez notre TV, Keba, Ponga na Vana, Moussika na Paris, Keba na ba micro abat. Motasala idée à beaucoup de TV, za Papi Gen, na Steve Manuel. Balé qui n'a pas dit non, babi vieux, te protéger parce que lobby moto dirigé Congo Ponga Penifina Matanatron, au nom de Dieu unique, il fait tout ça pendant un esprit bien. Babi moto abouma moto te, moto a triché. Félix Tchilolo, Kanambe, Bangotu Bokechu Patita, propagande na avion et jet, donc une élection libre, ma transparence, Boko Kanga. Bon, ça quand on a futur président Bokanate. Yaya, tout le bapindaki, tout le belavi, puis nanga na jet. Tchilolo Boy. Bazubina observateur. Motako ezalate librement Motako mamotote tote kabina nge komba mboka na République démocratique du Congo tout ça là élection muta kita partout est-ce que batona ba kokanga na gagner bango soki 300 000 à 0. Voilà, merci. Donc merci Nabilo Manoko Bolandibiso. Restez connectés sur tout le Belavi officiel. Tout ça encore Awa na Bruxelles. Tout comme à Bruxelles rapidement et c'est venu tout le temps na Bokeju. Donc on a Gokoma, na Utana Bokeju, na Bozibe Maman au Boro. Moni Nazala Kamoninga. Camarade na kotute. Kopesa ngambo tete. Na besoin bote. Na veni na ngape koleka kate. Nyenge ton, moi na Paris. Zerdina de Zurich, Switzerland, Modoko Gianfranco Ferre, Oyo, la musique. Yves Vogel Décibel na DRTV, Benoît Kissimi, émission Tam Tam. Ngai kona salama, kasi na mekanzela ya mosala, nyonso ya koluka lokasa ya la vie. Motema motoninga nde na mawa mama, na latili pokwela ya bolingo. Na motema te moi qui aime l'amour, moi qui aime l'enfer. Lelo na bina wabio na oyo yanga bolingo. Ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala. Nyonso ya koluka lokasa ya la vie. Motema motoninga nde na mawa mama. Na latili bokwela ya bolingo na yo. Na kotambola sai na motema te. Wetiko sata moninga soki okosonga Sinago atika komila Limakulusu Madio na moyebi bolingo nalinga kobina lelo na bina wapio na moyanga bolingo ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala Tonton Dingi yosoko ya koluka Papa Rosa de Paris motema motoninga nde na mawa mama na latili bokwela ya bolingo na yo na kotambola sai na motema te Sakoma Tuvanga mwana Paris Ado Mbengani mwana Paris Koloba Timbia Seleva Manu de Pasco Ndinga ala Shivava na Londres Michi Kitoko
Kefa Maxe Wenze Efo Perso Kovako Ibramondo Tunafa Makengele le maire de Genève Makonda da Silva Soumer Abidjana Libanais Mwana Paris Yagi Bicho Tchalma Oubakleye de Paris Freddy Ngoma Bertin Mosolo Mana Paris. Merci Tozo Koba Seko Koba Nakatia Nkoba Olivier Krakou, tous les grands bassistes Jack Jackson de Genève. Stade de martyrs et comme un stade Aliwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyrs. Ona kobo mabai nyoraye. Mawao. Ona kobo mabafamia bato. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Eloko kuzobosa nao. Jijema ya soka. Bakadia basangani na stade de martyrs. Ona kobo mabai. Mawao. Ona kobo mabafamia bato. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Eloko kuzobosa nao. Jijema ya soka. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Galaxy 7. Nyonso bozosala bato yesu akufela bokofuta un jour bancho Moka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. Moka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. Bango nyonso bapoliticien, bango nyonso bafo pasteur, bafo chanteur, nzambe akojuge bino na mabe bozosala na mboka. Pasteur, ma faux chanteur, ça va pour juger bino na mabe bozo sala na moka. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaningue. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade maquillé, ça pour la loisir. Et communauté de messie, démonstration pour la popularité. Moi innocent bazo kweya na sacrifice diabolique. Pukolingo zala esclavia moto lokola yo. Yesu akufa po yo zala mumbwa moto de. Eli la basta badani. De connaissances